Lobby na on a pas na yo. Oui. Dans son film, ça va tout la même côté bon la chaîne, ça on pas se répondre à l'IT. À répondre là tout ça dans ma télé, les gens bon côté la chaîne. Comment cop na bino? Oh là, oh là. Mon film ça on pas se mettre dans ma carré belé belé. À répondre là dans la côté bon la ngai. Au sommet na carré. Mais t'as dit franchement, les Lopinza, je crois Fona la panda, Ibalobani n'a prêté serment. Pas prêter serment. Non, Fona la pas. Fona la pas t'as dit. Moni, est-ce que Boébina nous, la relation j'ai la zone entretenir la minute sur la famille na Boébité. Tant que pose le bango. Mouta le bango na qui monte à ma bia, on s'attend dans un retour que j'ai la cabana na famille. Est-ce que ba sombi yango déjà? Nazdaka na kacha gumbe na olonga na gumbe te. Tout ça parce que bono bomo na loko la haine to ki monte mama bebo sala ka ezo aboutir et ça la reloroté. Ce qui mutata bozuye bokotisi na se akunda. So raza étoile na sa kunda kuna étoile nega. Et kola muka kaka. Et la muka. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, Mbote Bandeko Balandi à Sarato la télévision, Bandeko Balandi à Top Media Télévision. Bienvenue dans votre émission Les Codes de bonne conduite. Voilà, Les Codes de bonne conduite Tango et Bandi, l'émission que vous aimez tant, l'émission qui vous apporte des orientations, de bonnes choses. Le Code de bonne conduite, c'est une émission où nous ne permettons pas à ce que Babiloko Bino Bolinga Kate to Banako Lekisaka Yango Awa. Ici, beaucoup plus lorsque moi je viens avec ma consoeur Saratola, nous venons justement pour faire ce travail, enfin de vous apporter la lumière Bessika Boni Moulili et Zalaki. Là où il y avait les insultes, là où il y avait le critique qui touchait au moins à ma personnalité à Batou, nous venons justement pour vous éclaircir, pour vous donner des bonnes nouvelles et puis des bonnes informations, des informations traitées fiables. Et voilà. Je suis déjà à Kinshasa ce matin. Je reçois pour vous l'influenceuse Saratola. Joana na komelie na texto fallait achanga molar na ngamobu na ndenge ya endusa na benge moto na succès alobi t'as dit aussi singa force nyonso. Makasi nyonso esili moto na succès Saratola na pesimbote na ba nyonso bazo kolanda biso na bandako na bango bisika de zoame bino maman Bijon Ketani, merci beaucoup encore une fois maman, merci, ça me va trop au cœur. Ciara Lumba Lumba depuis quelque part, je te salue ma sœur, un grand merci à maman Zozo la femme de papa Noël Mavaka Lanzinga, maman prendre guérison bisika et zoame yo depuis Canada, Balé Kinanga, Isaac, Miracle, je suis, je vous salue maman Déborah Lubanda kilo mère à Calgary, Yvette Mbangu ye atozo tambulaga malé mais au ma place aza. Kobanga kuma Mbangu te. C'est pas comme ça elle est. Merci madame Yvette Mbangu depuis la Belgique. Sarato Laza déjà na plateau na biso. Bande ko balandi. Na mabanga nanga fongola biso déjà bon de livre c'est déjà déjà tobani dans un chouaka omoni sara déjà soit la tiba linette que donc a commis sérieuse alignée banda mosala voilà j'en profite pour dire un grand merci à maman Nathalie Nana Moussibou, merci beaucoup maman président bébé vrai nion soit Sarato là donc vrai nion soit ya Sarato là na pesi bino mbote nzamba azwa lokumu nzamba pesa bino bana mapasa ceux qui cherchaient les enfants nzamba pesa bino bana mapasa ceux qui cherchaient encore le mariage ce matin je prie pour vous que les bons dieux vous accordent le mariage avec des hommes crédibles honnêtes sincères et avec des femmes à vertu. Voilà Saratola mbote ça va. Sarah, bonjour. Sarah, tout là, je te salue. Ça émission yo mon côté. Mais comment yo na introduction ka boy olingi ka donc koli au côté donc lo mo est-ce que yo ebike héros ba vrai na yo ba fan ndi bazo tala na pesi ba ombote na pesi ba vrai fan ba meilleur fan du monde pour na na pe ba ombote et puis ba finga raté ba fan na yo eza nini na sola na ote ça l'émission yo moko ala lo bela ba vrai fan na pesi ba ombote. OK. Un sponsor nanga Majabu Gospel, Azir, Fondation Saratola,
une voiture. Namona qui voiture, il y a fondation. Non, il y a couleur grise, hein, si je ne m'abuse pas. Ah, ils appellent. Bon, écran, téléphone, peut-être, Namona est bien. Un téléphone, on va. Ça, lui peut-être un écran, téléphone, on a de l'accès bien, mais ça ne veut pas dire que. Mais na solana batu na WhatsApp, tu sais. Na une stratégie, on a un téléphone qui va donc, bambote na bino nyonso, bambote na maman Gina Amatou. Mais Sarah, s'il vous plaît, na katote. Papa Aaron Amatou, le prince de. Nazo banga place au micro ndeti son et kota bien. Yayo. Ah, okay. Voilà, yo. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais ne m'appelle pas pour me dire que le son est quotidien, son est quotidien na émission. Nga nazo yo kaka juste ma wawana ya musala ya pasi au biso to sala ka siko ndeto abo to tourner émission. Oh, tourner toi on en a. Hein? Foot à combien? Non, foot c'est moi ici je vais te payer. Non benga star africaine à foot juste $500 le mois. Star africaine, foutelanga $500. Mais pour na ipso que non, ils appellent un bateau à cause de 500, mon photo chaque fin du mois 500. Bambote na Amélia Mouiba, la private de Orlando Domingos. Ok. Jenny Bet industriel, moi c'est à Pembe na Pession Bote. En tout cas, Tata Poe Fapekato, ma grande sœur, Bambote na Opesiko Zali, Bambote la batu tout. Sans exception. Mais c'est comme ça, Natuna. Hier, tu as qui n'a répété Papa Diego. Avant tout, hier, Neni yo banjo betali solo ok. Olinga na régler compte na ya mama mbongo, obenginga soki moto na si. Olobi ngo poani. Te na lobi parce que ba periko yo kangisi pananga. Obetili sola ba periko wana. Sarah, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Yo lo bayi nanga derrière la caméra to ya kana na médiaté. Obetili solo wana pona ni. Ça va. Derrière la caméra. Na periko wana yo expliquer ba ba periko wana za nani. S'il vous plaît. Derrière la caméra. Et puis aussi ba periko à $280. Sarah, nazui drapeau. Ba periko wana za nani. Drapeau à Pembe na Mati Likolo. Sarah. Derrière la caméra. Jamais. Donc, je vous montre un lobby derrière la caméra. Ah, n'a évité. Na longa na répété Papa Diego, je pense que moi et loko ya muki ngwana ezo le kabat bazomo na bisika boni tozalaki bongo na Kasavubu bana Kasavubu bayaki ko répondre sincèrement ils étaient là ils étaient là ils étaient venus Kasavubu félicitations et les cas qui pena kitoko mais ozongi ndakuna no retard okolala te na minui ngana la muki boye pona sambela na moni yo au côté live. Exactement. Sortie médiatique nanou. Il y a concert na yo ndeko na yo na yebipé dernièrement erazaki malade parmi bateaux à Tangaki au babanaki au soutenir tu étais parmi bateaux à concert na yo GL show sortie médiatique na ye nanou Sarah en tant que ndeko asalaka analyse bien azalaka au milieu du village. Tu vois quoi sur ces propos? Aïe n'est répondre. Aïe répondre parce que trop c'est trop. Je crois qu'il m'a eu là bah il va prendre na bango bandé banda qui ti place commis. J'ai la banda ça bémission té. OK. Bazo chrétien, bazo fingaé, l'autre côté bazo sekaé. Mais bisogno tout banda là que j'ai la ça bémission té. Mais tant à mon que trop c'est trop d'après tout. Ada moi na mon tout té. Ada libre ya rendre ba compte na YouTube ça ya bisogno ça. OK. Voilà. Et moi on a fait ça les sorties bénédictes na pour na quoi répondre na bateau bazo ko sele makambo. To bateau bazo mona net ki ba yebi ko lo ba ko le kai ba bo sani ki azala maréchal à l'époque. Voilà. Voilà, mais aujourd'hui, lorsque Jaël Azo Koloba, ngai nazali na tenté ko bengaye tout au long il y a émission on tenté ko bengaye ce qui a kolinga aleka en direct erié Azo loba était lobby nazalaki Jaël maman moi moko lelo naza Jaël maman bana mibale, je peux jamais faire les choses ndenge to banaki ko sala lobby. C'est la prise de conscience oyo petit à petit ba ndeko na biso ya internet bazo kozwa pour montrer aux gens que le buzz ba clash ezali na mona tinate. Non, et ça ba ndeko internet nyo sauté t'a dit parce que ebele pe bazawana bazo prise de conscience té.
Mais Jaël Karané a moniqué a eu prise de conscience parce que Belé aura prise de conscience déjà na bengaï. Et Belé aura prise de conscience. Moi aussi, j'ai pris mon téléphone justement pour me bon. Donc Jaël a prise de conscience. Sora ya ko répondre na bateau ba finga raité atala rabana na ye. Alobai bien nazalaki maman ya mwana moko. Le na komi maman ya mwana bana mibale. Donc azo respecter na nu bana na ye azo pesa bango respect. Voilà pourquoi ayaka na ko répondre te alingati. Mais tant à monique trop c'est trop. Le côté zo baksama. Bansonge zo baksama. Kotu ke zo baksama. Akoki ngota supporter te. Voilà pourquoi il pas ya anyati ba plante. Moi te anyati ba plante. Mais tozo ya wana petit à petit pena yo nanga toza awalelo na zo ya wana j'ai essayé d'écrire na consort nanga. J'ai le show, n'a évité ce qui a à répondre. Ce qui a répondre au code, ça est donc en direct à Wana Saratola. Mais lorsqu'elle dit, nga na bota ki bino nyoso bochaki na minoko na bino aboti. Mais bino herbo boti. Na moni pe ata mutu moko. Balobara na e tangu j'ai la bota kato e bibanda sekai. Okasi. Mais j'ai la boti ba sente aboti mwana ba senta. Sko lelo yo batu nyos tu bakumo bota bana ba senta. Amoni ni mon côté. Babalié balati lopete. Babalié balati lopete. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Donc c'est justement mutu oyo aza déjà na prise de conscience quand elle vient. Est-ce qu'il faut régler le compte Papa, devant prise de conscience, c'est l'accident qui prise de conscience, c'est ça que Batuba Fingio au Betty Pekara premier tour. Deuxième tour pour Betty Kara. Mais troisième tour, il faut le battre. Oui, combien de temps j'ai la salle à silence? Bateau ba finga Jaël Tilero. Ce temps on a Jaël au barabanda pour répondre. Oui, qu'il n'y a pas ça la buzz d'internet. À répondre à terre parce que parmi bateau balé ensemble, lali, ça vit ensemble. Donc c'est qu'à ça dans ma cambo à cool au sur batouana. Mais ayakati. Tant moi na mayaï, allez-y comprendre que et matié trop c'est trop. Alors à baki tour peut ça monter espace té. Première live naé. La première live na classaki pas classaki yo ebi muta classaki abata matin classaki epna kitoko avant to kota deuxième live siko na live wana nanu ya liboso parce que ngana obenga déjà j'ai le show na live wana ya liboso quand tu regardes ça en fait message naïe important il fallait balinga kaye ba meka ko retenir c'était quoi tes message naïe important t'as dit yo tala live na ngana on peut ça message important yenda ebi message important non mais selon yo na analyse yo okoki ko zala dona yango azo répondre je pense peut-être yo mutasala live yene mutako répondre un message ni important nga pesa mais obisonyo tout monaki ayaki ko répondre Néné a une insulte, ni soit finga kaye. Voilà. Et puis aussi, elle dit qu'il y a des audios qui il fallait bima na live wana il y a liboso ayebi que il y a 3 audios et na 3 audios wana yé azo maîtriser yango bien. Et ce qui ba audio wana e bimi après ba audio wana nde yé siko akobando sala makambo abimisana makambo batu bakoki kondimate. Donc Sarah, disons que bande kona biso oyo ya YouTube bino ba ebosala ba succès na YouTube bino ba ebosala ba buzz na YouTube. Donc quand nous dormons il y a des choses noires qui se passent la nuit au biso toye bagaté au bino bochaka ba vie na bino en danger parce que lorsqu'elle dit que so muto ameki na obimisana makambo yo peut-être ebelé donc ensemble ça veut dire qu'il y a des choses noires dedans il y a des choses noires parce que dans le cas de YouTube il y a la jalousie qui règne. C'est tout à fait normal. Mère ami mon bozaki nae amitié à 10 ans au bafoué angora pour na YouTube on a na sala rateti na okufa au bafoué amitié pour na réseaux sociaux je le ferai jamais. Tous les humains, tous les problèmes, pena batundo moninga na pena batu ba escroc, kakanga ba melanga ba mbongo. Non, il y a dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ça copie à ta réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ça copie à vie privée dans ngate pona mimango awa. On comprend ta dit. Donc na katia ba YouTubers ngalo ba ngomet fois. Ami à la raté. Tout le monde peut trahir tout le monde à cause de views. Les lots moni ba secret o bat ba salaka
na nkuku to pe na se ya molili to na pongi tango bato balalaka bakomi kolinga ba exposer yango tout simplement parce que Jaël aboyaki na ye makambo basalela ye bakanyo tuki ya mbongo pa nene ya ndenge azoloba et après tango ya boyi nene abandi kofinga ye kotuka ye otongaka famille na yo makambo koma bibebele comprendre déjà bato bazala ba amis avant YouTube et ça me dépasse et puis ba propose le besoin rendre compte que famille on est ko panzana pe dès aux arabes tu auras ba problème sur na famille hein t'as dit yo quand ça que son a fingi papa Sarah ba okoma na ba problème oh tom surtout ça na ba problème so bandakala yo o bâtisse yo tumboli ba problème et puis au bakiseli biso kaka tant ya ki ennemi na vie ata tonga to koma net ko lembisa mitema et comme sous ma casse donc net ko loba ba propos à Jaël que atonga ya na e champagne bon est-ce que boyebina nous ba relation Jaël azo entretenir na minute na famille na boyebite tant poso lo bango muto lo bango na kimote ya mabe a osatana na retour que Jaël akabona na famille na ye bana Jaël bana maboko ya na ye tant ozolo bake Jaël atonga ka champagne Jaël achaka champagne bon est-ce que vous réfléchir au moins que Jaël wana bato tozolo beleza famille tala muta komi na niveau vanda tellement que Sarah suksi bango mutema tout que luka ba photo ya papa ba Sarah tout chango na réseaux sociaux et après et qui tsingate ça change rien et bah si rien et le ngoninga rien niko na ngo batikali ka batapasi télévision nanga i garantie biloko anda kwa bato belé mais ça au bout ko lobate bakiti n'en parlons pas ko ça la mutu campagne de déstabilisation boy bango lelo et longola rien na vie omoni ngata mba uto ko sela ba mamba kanga a na tona bima na tuna ki question est-ce que bijou nanga ngo o na sara vanta e komi derrière mutu est-ce que ba sombi yango déjà Nazdaka na kacha gumbe na olonga na gumbe te. Tout ça parce que bono bomo na loko la haine to ki motema mabe bosalaka et zo aboutir et ça la relorote. Ce qui mutata bozuye bokotisi na se akunda. Sora za étoile na sa kunda kuna étoile nega. Ekola muka kaka. Ela muka. Joseph bateka kaya na ba propre nderonaye. Babwa kaya na libulu. Na kati ya libulu babwa kaya wana. Est-ce que baeba que Joseph a comme mokunja comme karwa. Joseph na kati ya prison royauté landie. Na kati ya basonge. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et ça mystère en Zambie. Peu importe ya kabali ya ba campagne sous boluka bosala, boyeba ngo que yango te ko empêcher l'évasion à moto kidima ekende. Yango pété nde e ko empêcher loboko Nzambe e pambolanga. Et ozana effet ata mon côté. Ce que ba proposer tendengo wana ko finga ko kota famille muninga. Non. Jaël aza mutu. Aza humain. Aza ba mabena eneti ba mamna bango biso to kota tipo biso kuti bango ba master. Bango tout wana ou ba potana to kuta bango ba master. Mais ça quand même mabé ko finga Jaël ça peut aller biso na biso to ba YouTube to finga naka. Mais ko lobake otonga ya na o champagne. Obimisi na makambo eza ya famille. Bana Jaël baza pas champagne. Est-ce que otali ata bana Jaël te? Hein? Tel niveau monté à ma bise na réseaux sociaux. Et c'est quoi l'intérêt? Les vieux. Oui, ko bongi sara vie à mutute hier na loba ki on a live. Ba vie à YouTube et bongi sa vie à mutute. Non mais c'est un travail. Non, non. Derrière cet argent. Derrière cet argent, écoute Mbongo, bien parler. Mbongo wano écoute Sara soko ebi ko gérer yango to ebi ko balola yango te. Muta obonga na YouTube azati. OK. Ba futo 1000, 2000, 3000. Soko zwinda kunayo. Bokoma ba patron bozu baba na misana mino bozana na baona ndako. Bozu ya chaîne. Bolongwe wana bozu ba pétage ba champagne. Ba bilamba kato chaque jour bokenda azande bokenda somba ba bilamba kato. Olongwe wana ba kabelo ko somba ni ko mona mutacha kabelo te. Ça simple dit. Ngala fournisseur à kabelo te.
Nde sali bona longo nango dans 3 jours puis nga na ochango pour na publicité. Mutu soit talinga émission, mama saka na sepele na kabelo chaki, na teki. Pour na sentiment na baby simbongo na nga na cheba kabelo belé sentiment te, na ochango pour na tekango. Vous comprenez? Donc, bande wana biso baye bake ko bongo bango ba oluka ba ozongo na YouTube te. OK. Voilà, merci Bandeko Balandi. Ça fait trop mal aujourd'hui. YouTube Oyo, Erto Sokola ba mai to yebu to fandi pe na kiti moi propre, o lati pe chemise na yo ya moi bien, o chepe moi deo, moi parfum na nzoto. Nous venons pour faire notre travail. Mais moi ça me fait trop mal. Moi personnellement naka innocent na mambo ebele. Beaucoup de choses na yebaka ngote. Et lorsque nayoka ba live oyo ba message o bandeko ba sala ka biloko ba consort na ba confrère ba sala ka, moi ça me fait trop mal et ça me fait peur. Et des fois er moko na lobaka le terrain o ngana habité degré ya moselulu o to keni nango tiwa. Lorsque vous cherchez quand même il y a ceux qui yo finga kasara, finga sara bo finga na binomi balé bo suki wana. Ceux qui ont finga ka Jael Show, bosukana na Jael Show wana, ceux qui ont finga ka nene ya bosukana nene ya wana, mais erbozulu wa ko franchir koko ta tina kati ya famille, vous ne savez pas ba fissure déjà za na kati ya ba famille wana. Mes frères et sœurs, à cause il y a 2-3 vues, 1000 vues, $1000, tu peux ko baby sa avenir na yo mobimba. Bazali ba parents bandeko pe des fois ba finga ka bandeko wana mususu akoki pe kozala ndeko wana aza mwasi aza na mobali nae aza pe na famille ya mobali nae. Soyons prudents mes frères et sœurs. Saratola naza na besoin na me comprendre donc quelque chose. Aujourd'hui ma finga nyonso o de yaka na YouTube na réseaux sociaux donc ezalaka na objectif moko toketo finga lokola la communauté. Local à la communauté congolaise et linga moi bêtise moi trop moi salité moi trop donc ndeti lelo nakola mukaboye bon nazana yo na plateau funa zoka exemple na yo o la muki na tongo boye bu na ke finga ka saratola pona luka moyen batalanga ou bien pona luka moyen nazo même ata 10 € na sima ya émission na osala na saratola. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est important musalo et zotinda biso et zo senga biso to komati na niveau ya osala biloko wana pour détruire ba personnalité à ba poyo luka moyen ozo bagan bagen ou bien c'est normal na YouTube est normal ta dit. Na YouTube est normal mutako ya ofinga mutu po batala mutako ya ofinga mutu po azwa moi 100 francs en colia à la fin du mois parce que la majorité ya ba communauté na biso doit na 80% moi ya communauté ba insensé au balinga na bango mafinga baza derrière ba insulte derrière ba rando derrière ba clash. Donc c'est normal, c'est possible que tout le monde a finga mutu pour alia. C'est ça normal. Il paraît aussi qu'il y a makambo, il y a ba femme de nuit, ba mari de nuit tout autour na bino ba chroniqueur, ba chroniqueuse surtout ba ya buzz, ba tumisu pe ba botisa ba ngwe ba mibali ya butu, ba si ya butu, ba kuma pe na ba na normal. Est-ce que c'est juste ça Saratola? Mais on apprend. Tu dois apprendre en haut. Tu dois apprendre en haut qu'il y a certaines personne PO baza ba femme de nuit à battu. Donc baza na mibala butu bana ba mari de nuit. Oh de Dieu. Et baza ki ba meilleur ami. Et cause à la vraie et cause à faux. Parce que si o wana zoloba alingi to ndima ye za vrai. To ndima pe ya Jael za vrai. So ya ye za vrai. C'est que ya Jael pe za vrai. Parce que baza ki ba meilleur ami. Ba yebani très bien. Bahibani ba secret ba sukola place moko bazakola la place moko ba vanda kutu ndaku moko banda kutu belé par rapport à ce que nous apprenons. Voilà donc bahibani ce ba les biso kopa affaire à mari de nuit et cause à peu vrai et cause à peu faux mais loko za bango mbale ba meilleur ami ne ba obeta na penda bandika. Ça fait peur aujourd'hui même. Non, ça fait peur. Il place mon qu'on a bandeko to sala na bango musala. Non, mais moi je me limite avec bandeko na sur YouTube na benga bango ba collègue de service. Loin de là to était parce que tout le monde peut trahir tout le monde pour na ba vie. Loin il y a musa na biso to qui place mususte. Et c'est décevant. Et ça les lots tout le monde a ba makoso ba se soutenaka ba amant chic.
bango na bango mona makosa commenter qui pas coach a commenté pas Emma l'Ouest a commenté pas Puchu donc mais baza na ba rando basala na ba comprendre que rando na biso tozala ngona musala derrière la caméra c'est une autre vie voilà non respecter mon bala coach non respecter bana ya makoso non respecter mama ya Puchu donc basuka kana ba limite na bango soki makoso asali eloko moko za important ata utaye ko clasher amande chic siko akomisa ye po bayebi ke basuka na ba limite akokota tina kati te afinga mama amande chic afinga bana afinga mobile uzomwa place biso kedaka c'est trop profond. C'est pas bien. Prenons conscience, les amis, mes frères et sœurs. Au moins, les bisous na bisous à être dit. Toko finga na tina moi de pinière. Mais pourquoi cause mobile ya mutu koya na ye? Cause bana ya mutu koya na bango. Non, c'est méchant. Net soto bito chap na temps normal. Ba YouTube zebele, batangisa bana bango na bekola malonga te. Est-ce que batang sakape banango? Est-ce que pe batangi sakape? C'est ce qu'a dit Jaël. Est-ce que bana wana bana d'éducation? Non, mais c'est ce qu'a dit Jaël aussi. Ouais. Moi je préfère na luka na construire na orienter éducation ya banananga bazala malam. Et puis Jaël, ça fait pas mal de temps que Jaël alobakana été. Elle ne plus dans de clash, elle se retira. Et on a loko batumbola batu. Tant muto tumbolanga batu bo monate. Maintenant on a moni que trop c'est toi faut na sala retour et puis si bon. Est-ce que bozalaka lié na ba mili moi ma bête par exemple? Non, il y a aussi des esprits mauvais. Ba esprit mabeza. Ba esprit mabeza. Ce que mona mutu moko avanda olobela bananga, ye moko bane baza ba mal poli, baza non éduqué, ata éducation moké azwate. Batangate. Mais au moins, mutabongo a clashé bananga, a clashé la mobile nanga wa aza respectueux, aza mal polité, très bien éduqué en plus. Vous comprenez? Donc, ceux qui clashent en moi attaquent beaucoup la kabavi na bino na bakomba baninga. Mais tout ce qui s'en peut entre biso. C'est là, je me rappelle, aux autres qui temps Rolanda, la vie a chaud le lobby. Mais il paraît qu'il y a j'ai le show dans mon okonaye abimisi que ndekonabiso moko il paraît ndekonabiso moko komoni za la isunani aleka mingi pas chaîne ya ndekonanga o le kechu so komoni ye na kopesa bino yango a lobiete yé des fois ceux qui bafandi ayaka pe lobite na kenana finga ata Sarah pona luka mwena zuata batalanga na télévision. Donc tindege boza bino conscient que ndé nazabo ndé na ke finga tadi. On a passé. Est-ce que na cause ya on a une chapé pas et c'est que c'est ngamabe. Vous avez préparé hein? Et ça passé. Moni ils a passé na kozanga. Manque à faire parce que nga so na na émission té na otlia na oteka. Na oteka na olia. OK. Où ils a passé souffrance. Envie. Place aux olingo koma mena no komate. OK. J'ai la lobma mbele tala muto ya na plateau mi bengi madame mais asenga j'ai $10. OK voice. Nyonso, je tout. To ki nyonso heureusement ezouta et pas na bango. Non, donc mutu mo boye peno clasher no batu. Mais wana mutanzala. Soit disant stabilité. Quand on parle de stabilité, boyebi stabilité. Stabilité ça l'aura ngande non vivre na voiture mon côté na parking mobimba ya mituka. Est-ce que boyebe lo babenga stabilité o koza na pe carburant tandeza yo yebi na tambola na full mais o koza yo yebi na tambola na full o koza na pe carburant yo yebi na tambola na full donc c'est impossible na zanga stabilité non pas impossible à part nzambe mutu do zanga t'as dit c'est impossible na zanga parce que na se prévenant au moins impossible les ala rater na vie à mutu mutu ye monde chaque impossible nzambe abi et pas nzambe tout est possible là c'est lui qui croit nga déjà na nzimela nzambe na nzimela o naza na yebi pe valeur nanga na sa na chaba garde fou de peur que lobi na koyate na chaba garde fou ozolobana
lobina matasuli kwa motote lobina zanga carburante na quand même rappelle lobi chemise dans le coup de donc na chabaga ngasko na chabaga de fouana on se comprendre mais au moins mutu moko ya bantu clasher batu ami benga na stabilité. Qu'est-ce qu'on appelle stabilité? Vous saviez combien coûte cette chaise? Qu'est-ce qu'on appelle stabilité? Stabilité, pena muto koti na salon mutu. Yo moko banjo betele calcul ya salon ne mobimbe beti autant sous 20 000 balles. Où ils ont un fonds de démarrage à un grand commerçant. Machango na salon. Au moins mutu moko vendre au fin mutu stabilité. C'est nga la kiso matela la la rati. Ala kiso ta mbetu ata chambre. Batu tu basa la biso ba live. Yo senga bango bakota na ba chambre. Trokima. Voilà ni challenge bandi. Te ya challenge te pour ba kokate déjà. Défi. Ya défi te pour ba kokate. Live na ba chambre. Ba kokate ba sala te pour na lobango. Non parce que ba chambre c'est un lieu secret et non, puis t'as dit les alliés secrets. Salon les alliés secrets. Pour ani ba na salon. Pour ani ba comme une madame. Non mais ici on peut recevoir tout le monde. Non. Tandis que dans la chambre là-bas je reçois pas mais nga moko ba sala ne live parce que au côté ça mutute yo moko zo téléphone pour pas ça live na ba chombo. Non mais les mondes. Non, les mondes de bazar les mondes qui vont voir non, il faut pas regarder votre live. Par rapport à makambo yozo pesa bango na média na oyoza ça correspond pas. OK. Mutu moko yo lo bana média ki nga za madame ba yo ki langa jalousie sur base de quoi? Tu as quoi toi? Wana ni pour ba ça elo jalousie. Hein? Na ba ndenga na vivre so bato belé bazako vivre le wanga mais bon mais la maman t'a dit. Mutu ne tinga no mela na mama pona ki pa ka OK nanga tam susu ezara pona na chuba ba femme enceinte. Ouais. Mais ce qui bato ba vivre le rôle nga. Tu comprends que ça déjà moko ya ba rôle. Mais bazanga abelema te. Bazanga abelema te na tongo boy aokita. Akia filmer ba net mi tukalanga sikeye bongo na la tiango chasser bâche. Mais héros voiture nanga. Mais to mela maite. Mais tu mets la main et yo ebi na tambola na mutukani. On a catch moi pour là ou ya rouge. Yo kala tambola na ngo. Mais soko ngo benga nga pe no benga nga na ya bien. Na aucune invitation na nga mo bo to place na yaka. Na ya mabe. Toi moi catch moi rouge pour là rétroviseur les athées. T'as dit. Allons. Maman, tout sur la maman, c'est très important. Mon a des rétroviseurs, maman, rétroviseur les athées. Ce qui le coûte, bon, des livres air moko, to kitana caméra, to filmer au monde que rétroviseur les athées. Bien qu'il n'a parking en gomi tout que c'est belé, mais oh yo tambola nango. Et ça, un rétroviseur, t'es ketchup rouge. Voilà, donc c'est en plus ça. T'as dit à mon bala ba femme c'est beau comprendre à jaloux langa. Non mais pas. Jaloux langa 100%. Même pas. Donc vous comprenez t'as dit. Et zo la que qui vanta au bon balo ba nga na vanta te. So na vanta, na bandu sala bango vanta ya suka. Pour ceux qui même ba YouTubers wana nyonso na ba o ba na poto moni télévision na o $1950 75 pouces Samsung originel yango ekotaka YouTube eza na 4K Netflix tout na ça elara mais au monde na betela ngotolote mais mutu musoso o sala live pour na sac a memino ya mabe ya chinois masala en live a sala permission au finga baninga au mibenga madame. On se comprend, mais en réalité, battement passi, battement nzala, c'est choquant. Oui, que ngel lekela nganga na ebe pindake, bana mayo bafinga ngana banda oye bana bafinga nga pour batalama. Mais kokyo ka confirmation nango pa Jaël que bafinga pona nzala. Tito yo kangona. Tila ngango nano po nga biloko yo makamongo atana lobi no kota teme. Ko mi pile kichu. Mais au bon sani do yo linga ki okabulanga na bana kichu okabulinga na batu nyonso après yo sko renye mbi ba lokeza na kabolo na tout le monde après ngasu ko na yo renye na sakani na yo sko muto yambo asaki tu veux na pa biso wana likamute ko yo lobe pa biso e pote e fanda nyonso ko mo lobe ko mo sela sko mo temo ba ko mo kosa tellement ko yebinga ko yebi famille nga ko misko ko kosa pour on se pelisa mokili tellement na voué ma bena yo comme so ko kokosa mais OK musika te ma chérie ndimanga lo ba nzambo nga sambela nga salo ma bena vi
la vie. Makambo emo bala mama bakomaka. Les Indiens sont inspirés par Dieu. Dieu va inspirer que ami ennemi. Ok, bébé, la monnaie. Fraise, là, sango et c'est là. Les anneaux. Enge comment? Wa motema mabe. Wa lokuta ozana kosa ba chinois. Ali comment no chinoise? Quel est le malembe? Ngai jelo ya mabe leke tu na restaurant et au la karinga la vani na. Voilà que bébé kama kasi ko se ka bi e za kama no ki ngongo na o. Mama oza bien. Ah tika no be mission za semi bota. Ta shonga sale lo te ba te bo matanga. Okay. Lobi na ona epa na yo. Oui. Dans son film, ça va tout la même chose. Bon, la chaîne, ça on passe au répondre à l'IT. À répondre à ça quand ma kélé les gambo ko la chaîne. Comment cop na bino? Oh là. Au film, ça on passe au bête na ba carré belé. À répondre à la côte bon na ngai. Au sommet na carré. Mais t'as dit franchement, Lelo Penza, je crois Fona la Panda, Ibalobani n'a prêté serment. Pas prêter serment. Non, Fona la pas. Fona la pas t'as dit. Moni, bafan nanga basala angote, mais bateau yo, bozaraya mo et bafan sous sois choqué bino botal émission placement boy bobenga mama sarata la lien o bafi bosala ngo susté. Bosala ngo susté. Nga naza niveau ba youtubers ebele te. Omoni ka salon nanga o ata youtubers moko ana ngote. Na song sa skopo nanga penda wana o bat balinga te, o ba femme insensée ba supporter te. Bon. Donc nga pona yo répondre YouTube, il faut ça na ba parking. Parking te bas parce que nga na bas. Il faut na mona pena to à niveau moko. Je suis désolé. Obi que naza déçu totalement, na regretté bata nanga nyonso na zwa pena kiti na vanda. Donc mutu mo boye likola pasi na nzala nda clashanga. Obi que je savais pas. Hein? Clasher sous. Te salango lisusu. Donc apparemment pe ko yina o nyonso bato bakoma ko yina yo mama finga mababilo nyonso bato ba memela yo na télévision. Na leki bango. Oya osala émission ke nga na leki ete la kisanga salon. Na no musika de salon na yo. Et justement yango na ba ke lo bado c'est moni bakiti nanga on. Eza ndaku na bango ba garantie. Eza banda bambetu balale la poème su balala na biponja awa. Eza ba téléphone na bango ba simbi na maboko, eza ba bilamba na bango na ba sombaka ya bakato. Non mais franchement en tout cas nga pona répondre mon tifo natala. Natali pe ba abonné na yo. Natali Audma to ana ngona réseaux sociaux. Natali entourage na yo ba to kotoyaka, Natali vie na yo. Natali bana na yo so batanga kaso ba mayele. Et so Natali pe na moniki ya Yako Kito Soana, je viens répondre. Mais peut-être aussi c'est une façon Yakoloba que biso na biso so qui na clashé ye akoya a finga nga mon pépé et kota. Mais yango yo timbongo e kota. Visibilité. Ozo kate a ozo visibilité na mbongo esani. Donc ya YouTube pona afinga kabatu ba chaeka ya obongate awa obongate na vie o boluka o. Yebango ba salarié nyonso. Ça fait mal hein. Ba comment jamais ba millionnaire. Un salarié ne peut jamais devenir un millionnaire. Millionnaire, ils sont entrepreneurs. Commerçants, commerçantes, ne pas comme un millionnaire. Commerçant comme un salarié comme un millionnaire. Parce que le salaire est belé à Batou. Et qu'on quand même pas qu'on soit chargé d'enda quoi na. Oui. Au moins mutu moi ça na compagnie ba futaki $200. Yemo ka futa d'enda quoi $200. C'est compliqué. Mutu ana ko épargner mkonini abanolongo na mbongo moka bombaka a épargnaka pour un jour comme un millionnaire. C'est pratiquement impossible. Mais avec le business l'entrepreneuriat, facilement mutako comme un millionnaire. Okosoma marchandise à $1, 1000 pièces. Au Tekisco, une pièce $1, $100, vous combien? Et belé. Dans la facilité, il y a comme un millionnaire. Na YouTube est un salarié, moutako bongazate. Ndakwa boyo futa ondeni.
na YouTube au futa ondeni obano futa ondeni bana na classe obano donc chaque jour ngana bebi sara carburant pour na bana ba kende classe chaque jour mbonga kolia ya bana zwa minerval zwa ya bino moko na ndako zwa ba dépense zwa ba travailler na boutique na ngana futela ngo ndako et pesa pi boutique ya na ville na futaka futa travailler à boutique ozo comprendre ba charge wana nyose c'est YouTube et ko supporter ngango. Mais quand vous venez pour saluer ma personnalité, donc balou kapena mokili eyini Sarah, c'est-à-dire que non Sarah mo boy azakandoki, abomaka batu, abimana papa na ye Sarah moko boy balou ba. Siko batango ya esengonanga ezakani. Tozala ba master te. Siko na ba. So ezaka ta master na ngata di. Ça se comprend. Mais tozala ba master te, jalousie le bisa ba makambo là mais oh siko toyo capable Jaël. Ezaki master. Moi ce qui me dérange c'est ça et à la fin bayaka justement ko finga yo à la gratuité pour ba lukambo na. Ya ba mbongo ba bonga te. Non. Bobongi. C'est pas bien ça. YouTube zo aza na télévision à 75 pouces ya Samsung o eza 4K à jour à la tsanga. Babongita yo ebele na ba bana poto bana ngote tadi na loba yo za na combien na loba pa 75 pouces nga siko na za na oile ki 75 pouces tadi alukala manqué mais manqué ben oui nga siko na za na oile tadi talibandi no ndengeli batela ngoko respecter talibandi je respecte tout le monde talibandi na yo libandi na nga respecter ngo faut pas kata suki. Ok, c'est bon, qu'on a déjà Libana caméra. Tala, respectez mes sapinants des livres. Respectez mes sapinants. Pour que nous qui kanda. Nazaki très douce l'émission. Oui, mais que voice sur maintinga sous ma futa. Donc batumo boye, likola passe inzala, o yabo lukambongote. YouTube est bon ça mutu tebo chango na mitu na bino bongisa e kokate, eza salaire. Muta bonga na salaire te, muta bonga na business salaire te. O comme millionnaire na salaire te, o soma mapangu na salaire te. Ebele batala nga bakanta YouTube bongi singa te. YouTube eza lo wa canal la bénédiction na nga. Na kata YouTube. Yoka te. Il faut qu'on explique ba tout clair parce que canal il y a bénédiction. Eza canal la bénédiction. Yoka sens dans ngwezani. Na kata YouTube et permettre autant aux 1000, 2000, 3000 par mois. Ce qu'on a 2000, 3000 nanga na talinga bi mais 2000, 3000 na fin du mois. Excuse na foutiboy. Et si là nango na ko épargner quand. C'est que mbongo yo na sani. Na balsango. Dans il y a YouTube et aux yeux sous ba deuxième famille. Na balusa. Et puis, boye ba ngoto kokana raté yo koto e bato niveau ni. Yango gel a tout na kit. Boloba bosa la ba live boza ba nini boza na Congo awa boza eloko nini bosolaka na banani. Est-ce que na téléphone yo oza na ba numéro même ata 2 personnes abatu ya malonga wana azobwa kele. Vous côtoyez qui? Azobois que l'autre là, c'est qu'on gagne. Vous côtoyez qui? Ah, Arbi. Tadi. Osa crédibilité. Tadi, ngala bima prison na mamba fali. Babengi sanga pa ministre de justice. Ala mwana mwasi. Nakenda omona e. Abi nanga ma fille, je te suis. Ngala banda otala yo, rappelenga histoire ya talanga. Histoire à Monaco. Ya moi so akenda libala na Monaco. Mobala amelisaki masanga langu ici ala bengi buladok na ye accoucher na ye abmana mboa. Abi c'est par là que j'étais suivi. Ce n'est pas pour la musique. So na bengi parce que na bengi pour na makamba ba histoire vrendinga na ye bayo. Na comprendre que clash est ça importante. C'est ça importante. Ko critiquer pe ba mission e bi ke yana na succès te. Donc nga ba tebele ba ye bangande na histoire vraie. Na kende susu boye bourgmestre ya commune Gombe abengi sanga histoire vraie. Abi histoire wana betara ya ba fille o ba kenda osa kindumba na Brazzaville. Bakoko nanga na bana nanga balapa bakata donc ba commencer ka yo bandi na tiango na télévision to banjo landa. Et quand ils sont à la place à ma personne, vous côtoyez qui et qui? Madjabou Gospel. Est-ce que Madjabou Gospel ba on a tina nanga na ba clash? Madjabou Gospel ba tala savoir nanga et ba ebanga na ba histoire vraie.
Ba chaîne na bino nanu bozana ba carnet ni data. Ba carnet à chaîne na bino zani. Nzala pasi ma finga. Merci beaucoup. Prenons la deuxième partie de cette émission. Accordez-nous 5 petites minutes et puis on se retrouve tout justement après. Bon délivre. Big up.